bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini et tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango. Mokonzi, toliki na sima kolia oza na posa mbuma ezala lokola dessert. Kalenge ete mbuma molema na ngai yango ezala dessert oyo kolia sikawa. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo Pwete na lumba solo ya bonsambe boyo Pene na bato Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo Pwete na lumba solo ya bonsambe boyo Pene na bato Osalanga mwinda pwete na ngengisa mitema mitungisani Lokola mungwa eko batelaka mosuni na kokola balandi ya Kilongo TV mbote na biso na cadre kaka ya fondation Rabi Mavinga ndene ese bino lelo toza awa na Kimateke précisément na Mokali orphelinat ça marche boyebi toyaka awa ekomanda kubana bazebele na konda fondation Rabi Mavinga bomwe bandeko na toyaka na bango shaki toza awa bana bazebele ana moni ndie ba bakisa milisus na yoki ke lobby hier bote oboka mona mo awa à côté sous na orphelinat ça marche bazebele awa nebite na pia bango mbote na banandeni. Bonjour les amis. Bonjour. Bolembi. Déjà bolier. Ah bon la maman desu kuna mno bolier ni. Bolier loso. Wana tongo. Allez bo beta sous deuxième go. Ngana olia na bino lelo. Boyo gunze mponi. Oh. Voilà, orphelinat ça marche. Toza awana bango lelo pour quelques minutes parce que photo kinda. Petite Adèle, allez bêta. Petite Adèle, ça va? Ça va. Tout ça oui. Ça va? Ça va bien. Oh banga micro. Oh banga nani? Petite Adèle la kata suki hein. Ma santane oko pusano ka gotone ti bana ba telemi awa limisanga tungisa moni ozibe mwana olo babwakele bino ya. Babwakaki elobi na porte na 19h. Biso na kati tobimaka libanda tomona mwana balaliseli biso na se wana mwana ngo aza malnutrition santé eza malonga te tala modele azali bosonesi babwaki ebwe bino bolokoti kaka boenregistre na commune bosali ndeni bata social bauta déjà bauta baregistre ye sikoyo baketika mokanda na tribunal pour enfants président na biso ya social ya uti awa papa rifin so ndenge aza boye kombo na ye age na ye boyeba onde oyebi te bofondele kaka napesi ye déjà vainqueur mpo aza mobali age okoestime kaka bon oyo akozala déjà ba 7 mois 8 mois mpo aza na malnutrition aza déjà mokolo ça fait très mal oboti mwana yo oke koluka mwana ona ndenge na yo biso toyebi te oboti mwana oyo obwakela bato mwana oyo yo lukaki nayebi te soki na nani boya assume responsabilité na bino me boye kosundola mwana boye mpasi mingi Moïse babwaki na mai mpo balingaki babatela ye
mais yo ekobwaka mwana na balabala tokomi koluka kombo topesa mwana mpona bamama oyo babwaka bana boye koloba nini mpona bango toloba ya rabi tolemba toloba ntango yo ozwi zemi supporte mwana kola mwana umelaka te soki omoni ke okoka te orphelin yaka ata na maboko boye mama na ye kotika mwana ke obwaka bonso ezalaki air tardif biso tomonaki te bie bato mabe bazwi ye babambi ata motu na liboso ya porte elingi ezala pasi eloko basalaka eza pasi lobilobi abandi koloba nzambe pesanga mwana metala nana etamboli na yo na nsima osalaka nini na vie mpo boye aza na ye innocent ayebi eloko te angelo abato ya nzambe oyo kobwaka ye mpe ore 19 fala abetela biso ata porte apesanga ye na maboko me abwaki ye na porte eza pasi makasi ya arabi pichu oyi pichu te nani vainqueur mawa tro mawa pena makasi ya arabi mawa ntala sante yango eza bien te miliki oyo so otyelaka bana lutu moko ye fo otyata mibale misatu po arécupere mais non mama ndenge azolela boye nzala te azolia mpe bien te il faut banda tozwaki ye miliki ozomona tozoforce komelisa ye donc natala lobi lendi fo kokende na hôpital ya bamasene okunga sani c'est bon tozola makambo ya mwana bastanie bazawa namoni mpe bakomi ebele 55 mais namoni bango ça va moi teinture beauté ça va yoka petite Adèle fière ma Chantal il faut pousser à expliquer au blog oyo toye nango faut pousser na et ça va bien bondela ya bondela eza na ndeko moko bandeko moko na Belgique basengaka bi kotanga no bakombo te batindaki quelque chose tosombaka biloko sombi huile mwa loso mwa semoule na mwa sukali oyo asalaka remise symbolique mwa sukali oyo esabi beta maboko en fait quelque chassa sika nayoki bana bamelaka potopoto me nayoki baliaki loso potopoto esili ozalaki na mbongo te ya rabian tolambaka loso bazela na madeso apoko semoule eza na mwa potopoto atongo esala mwa bien à part yango à part biloko toza na koliwa na zion kaka lelo eza mama moko aza obenganga ake kutu Congo central na ba Congo ayaki nango quelque bilamba wana eza basapato vraiment na fongoli yango mpe te ya basapato bolimisaka na zwi tan fondant te ntango kaka na zion naki église après église na ye boye esali kaka mwa bie bofonda yango ata après bootala ezaka ndenge ezalaki na zion kutu atikaka na flat merci mama kombo ekimi merci je pense que ntango omona biloko se rappele avant na sola bandeko na nga na sola na bana lelo nanya oloba yaka yo olobaka mpo bandi oseka abandi oseka deja komona nani delicia mama atindeli no basapatu mwa bilamba na biloko bandeko basanga na ye na Belgique bazali je crois ba 7 personnes batindi basomba bino biloko esunga bino bini mpona bango delicia napesi bango merci mpo oyo basali mpona biso baorphelin tozalaki kuna bilamba te me bayeli biso bilamba ebele bana bambo babebisa bilamba noki ebele bana bambongo baosela bambongo nango makambo mosusu me mama na biso azwi temps azwi mbongo na ye asombeli biso bilamba nzambe alola apambola ye esika nyonso wanya te epesamela oyo nyonso asala ye epesamela ye merci ya delicia yo komono na ye Sarah kasi tala la caméra ya Sarah yo lobi nini Sarah yo kani soni yo komono na ye nani Allez, olobi nini mpona bamama batinde bino biloko yo komono nani Joël olobi nini ça makasi peta Adèle ndenge aloba peta Adèle loba na komono nani Adèle olobi nini mpona bato batinde bino biloko baobanga bango koloba voilà toye boye pusana boye ya koko pardon s'il te plaît tofanda na biso mwa ndambo nani Jezi wapi ye Jezi yaka yo olobi nini namonaki okomema biloko na me okokano mpe omema te omemaki okendaki classe lobi botanga okomi na classe nini
Troisième. Troisième. Obini pour bande ko tinde bino. Napesi bango merci. Pe be baza bambona bango basungi biso te. Ebe baza bambona bango basungi biso te mais maman naza moke na asungi biso yango napesi merci. OK. Merci beaucoup. Ya yo pe lobat. Komemi kutu mwana okomone su nani? Glody. Glody yeto zo ya bébé Jesus. Ai, azokole mais regarder tentire na. Ye o azwa ka longi na ngati. Akomi o changer. Napesi Bimse longi ba konja mboka. Abimse longi ya nani? Ah totanga kombo te. Loba ya. napesi ba maman batinde so bilo napesi bango merci na nyonso basali mpona biso nzamba abakisa bango ebele nzamba tika bango te napesi bango merci. OK, iya banjo ba ye. Mawe, Yergen. Nini omoni babwaki mwana na 19 heures. Toki passi vraiment passi. Bandeko na biso basi donc ba changer. Donc passi ndena moni mono boy passi vraiment makasi. Passi makasi. Kilongo TV pe to lembate. Toujours to yara ko sunga baleki na biso, bana na biso. Do bandeko pe bali banda ba soutenir biso ka. Sans biso pe ma plein. Donc nzamba pambola bango vraiment. Elobini mpona ndenge omoni mwana epi bandeko basungaka bana. Vraiment choqué nga makasi. Naza vraiment choqué kota mwana obwaka mwana boye vraiment Angelo Nzambe eswinga vraiment. Sika bakenda oluka mwana biso tozalaki te. Mais ba osala ka makambo bongo ba osala. Bandeko na biso basi bo changer. Biso pe to lemba bango te. Fondation Rabbi Mavinga toujours en marche. Na bandeko na biso libanda ba soutenir biso pe to continuer ko sa musala na biso. Vraiment na sepeli. Merci beaucoup Yergen. Je crois bana maman ibana baza 55 awa. Maman a 55 enfants, on doit faire quelque chose pour eux, ils doivent étudier, ils doivent se nourrir, il faut bas avoir soins médicaux, et bas moi bien que le bas yo lo bagat yo comment on est Jeanne. Jeanne yo lo bininde batinde no biloko. Napesi bango merci pour te bailler kotika biso biloko. Napesi bango merci babuka bango tanda na mbongo bazanga mbongo te bongo baluka mbongo te mbongo nde luka bango napesi bango merci. Voilà, bande au monde en Belgique va penser mana bana et puis maman biso tinda biloko akene kutu ba Congo na kezo on a flatinga moko. Merci beaucoup à Coco Dema qui est derrière la caméra. Là je pense à maman Cadette, merci à vous, merci à tous les amis, vous qui pensez à Rabbi Mavinga, vous qui soutenez les orphelins. To comme na so suka maman. Merci beaucoup nzamba pambola bango nde na lobi nzamba mona bango ezala mbala liboso te ya suka pete bino bato boza libanda bozomona musala biso tozosala na oyo ya Rabi azosala bo soutenir biso bo soutenir pe Rabi botika bana oyo te baza bana na bino toujours bosunga bango toza na posa ko baza na beza kolia classe bazotanga baswe médicaux. Donc mpasi ezaka makasi ndaku tozo futela vraiment bosunga biso nzamba ko bosa na bino te nzamba pambola bino apambola pe ya koleka ya Rabi na ngai na musala azosala. Merci beaucoup. Je pense que toi, sur la minute sur ma caméra, on va prier juste après. Le temps pour moi de remercier tout le monde. Je remercie Fiston Bastien de FB International, Agence Assure, Fils Kinkela, Angèle Kinkela. Je remercie Mirakosi. Merci à toute l'équipe de Kilongo TV ainsi que de la Fondation Rabbi Mavinga. Là, je vois l'homme de Dieu, le pasteur Kosi, pasteur Herbi, et pasteur Ringo Mambote. Je vois Maman Cléance de Lunga et Nord Mukalenge. Merci beaucoup à Coco Dema qui est derrière la caméra. Ongoloba, Yaga. Petite Adèle, Yaga. Loba. Yaoloba, Bayoka, Loba. Et Adèle, voilà. Merci beaucoup à vous tous. Vous tous, on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro Kilongo TV. Pensez aux orphelins, pensez aux veuves, pensez aux démunis, ça fera du bien. Lisez Jacques, chapitre 1er, verset 27. Comme nous dit la Bible, la religion pure sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves. Ce que nous faisons, c'est une religion. Que Dieu puisse bénir tous ceux qui ont pensé aux orphelins aujourd'hui. Que Dieu puisse vous bénir et qu'on se retrouve très prochainement. Merci. Allez, au revoir, ciao, au revoir. Ciao, bye. Eh? Tabangunachi, allez, bye. Bye.
bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission ya biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango. Natande yo mesa masanjoli mokonzi Yesu Masia. Nalambeli yo masanjoli po ete bilei na yo eza masanjoli. Alléluia. Mokonzi, tobike na nsima kolia oza na posa mbuma eza lokola dessert. Renge ete mbuma molema na ngai yango ezala dessert oyo kolia sikawa. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo Kwete na lumba solo ya bonzambe boyo Pene na bato Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo Kwete na lumba solo ya bonzambe boyo Pene na bato Osaranga mwinda pwete nangengisa mitema mitungisani Lokola mungwa eko batelaka mosuni na kopola Osaranga mungwa pwete baibazoni pene na ngai bapola te Yesu Oleki malamu mingi Yesu masanjoli ebongi na yo Masanjoli ebongi na yo Yesu masanjoli ebongi na yo Masanjoli ebongi na yo Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo na lumba solo ya bonzambe boyo Masanjoli ebongi na yo Esve Masanjoli ebongi na yo Esve Masanjoli ebongi na yo Ndokozola na ngai nabi kozala ba problème nabi kozala mitune be na motema na yo ngene biso sonjo la Yesu peto za ba déception moi mingo zolela bongiseli yo pesa masanjoli nga ba biso ke si bipo na yo parce mayela mingo ngai so malameli yo masanjoli Yesu mo yepa na ngai bino biso be bozana mikumba be na kopesa bino masanjoli na Yesu sonjo la ye nabi ke makambo zo tambola malamu te na bomwe na yo kozala musala te ko na nga mwasi mobala chiko chikelo bana ozeba kosala ni sanjola Yesu biloko za moko senga ezana sia makonesi masia yoko bandeli klasi balebele diplôme ozozwa te pusana pa Yesu azana makoki ya kopesa na moko senga bene me pusana sia makolo na ye nabika mayele sekolela Yesu masia azana bomoi azana biyano kopesa yo azange ya no te kopesa bomoi na yo Yesu luka ba problème ya batu pona pesa ba solution parce que azana bomoi azana nzambe ya bomoi ngedeme na biso kokoma na suka te likambo sana na yo parce que Yesu Masia aza na bomoi parce que Yesu Masia aza Nzambe Jésus-Christ de Nazareth est véritablement
Dieu nazodekela kopesa bio na vie na yo sanjo na epesa lokumu loba Seigneur merci opermetaki pase koma na vie na nga mpo monta gloire na yo oh yesu alobi ete alobi abi na lazare ete bokono okomeme na liwa te bokono eza mpo na nkembo ya nzambe peut-être mpe problème ya vie na yo peut-être eza mpe mpo na gloire ya yesu masihi ya nazareth bien aimé okokufa te yesu masihi akopesa bomoi okokufa te parce que Jésus-Christ est la vie akopesa bomoi nabe okokufa te yesu okomona likuke ewelo te avec le Christ vivant na bibilo basuka te mpo na bomoi na yo oza na trésor ta kolela ata bazongiso na ndako ninga balobi ete esili mpo na santé na yo bien aimé ezala na elikia sanjola yesu bien aimé oui c'est vrai nzoto ebebi mais bien aimé oza na monoko mpo na silas bien aimé kwake bakangamaki ata bakangamaki bien aimé me balelaki basanjolaki yesu nozobama sanjoli na yo ekomanda mpe kolikamboli ya yesu masiya mpe ekotindi ete mpe solokiko mpe eyalo na problème na yo basanjola yesu ese loko ekayaka mamo nozoyebi biso moyenge beleki sanjola yesu atolokesiko na yo atosali AVC ateza cancer ateza nini ebeli nazoyebisa yo bien aimé atalingaka basongiso na ndako na ndako nabe kokufa te nzambe akopuve bango le contraire okobika okomona ekuke ewelo te parce que yesu masihi aza bomoi okokufa te nakomona oh ndeko na nga mwasi oza ndaka libala oza raison te olela oza na raison te mitungisama bien aimé bukama bolongo fukama ndeko na nga mwasi pesa kopesa o bana bien aimé nazoyebisa yo yesu masihi aza na bana kopesa yo azoluka mikumba lokola oyo ayo po apesa liyano oza na raison te kolela atusila valeur na ndako ya libala ata mobala akomokomeno biniosakosaki libala akopesa mpe bana abibebi ete kasotolabisa yo yesu akopesa bana pour que sengo zonga na motema oyo ekokwa kolela eleme oza soki na raison lela akopesa bana sikolela yesu masihi aza nzambe aza na bomoi akopangusa mpinzoli na yo akokausa yango na yesu akovisite yo yesu akovisite yo yesu akosakisaka te yesu akosaki elizabeth te aza mpe na raison okosa o te parce que aza nzambe akosaka te sanzola yesu kosenga bana oza na bango kosenga baza na si ya makolo na yesu sanzola ye mpe kosimba bana mpe mokili kobetela yesu kristo maboko mokili kotatola belebe lisola bomoi na yo alleluya bato baluka bayokango ekoma histoire mpe koningisa mpe kokangisa mokili parce que yesu masihi aza na bomoi akotika lilembo ya minene mpe ya makasi ya bomoi na yo na kombo na yesu kristo